Wameki sana. Amka. Amka na makofi yako ya takataka. Toka hapa, enda nyuma huko. Kwenda nyuma. Kwenda huko, stupid. Bomoni que église, mutumuswaza musala nzamba za pendoki. Mais oui, c'est la sorcellerie, tout fait. Comment yo un serviteur de Dieu, ministre de Dieu, pasteur, aux ana cher oteya, o kititi na se. Obeta munzimi, alabe para obete ba mata na miso abatu. Musala protocole les années. Un pasteur sorcier. Oh, yo comment pasteur o kitati na se obeta munzimi. Oyo za pasteur oza censé ya ko teya iloba nzambe ba protocole orange na bango za ke ba contrôlaka soki mutalali yo komi yo kitisi na se obeti ozo finga pe Naza ko s'adresser na ba cameraman nyonso oza la caméra woman oza la cameraman toza ko s'adresser na bino omoni neti ba bêtise oyo ezo salama na ba église. Parce que tous parler sur les signes. Il y a qui qui ba bêtise sur les salama na ba église. Na yo caméra woman, caméraman. Et là quand on a image té. Ozongo tindi pe l'internet. Ozongo tindi pe l'internet. Toi, tu vas aller en enfer, toi. Congo. En plus abengani une église, abengani papa on a une église, abimisi el bana kende. Quelle impolitesse. On a mal élevé vraiment, mal, on a respecté, parce qu'un pasteur, il faut respecter les fidèles. Parce que dans le bien français, le respect bien ordonné commence par soi-même. Oui, oui. Fait banana yumour, nous sommes tous exemplaires. Pasteur, pour n'engayer, kanga Bible. Zongela ko kendo koteka ba pondu ka mutu nyonso oyo okozala na tambola na dérapage biso to ko exposer to lobela yo parce que to lingi ete musala ya nzambe etambola lolenge elongo bami. Malembe nano bokutinga na cimetière na yeko bondela lokwa pe na sengi na 0h na yaki ko bondela to bondaka 0h 12h 11h 6h ni wapi place nini president esika nyonso to ko cimetière nini o cimetière nini o ile cimetière nini eza penka qu'est-ce que lo mala mule ona ni yo za passer l'église nini église no zobu ya baeba eza pasteur à tabernacle na lobaki yango un pasteur na cimetière abi nzamba révélé à kota mabonde na cimetière nini 0h 1h il a mis clair que pasteur wana azandoki parce que yono nzamba ko révélé au kota mabonde na 1h na cimetière En plus, il y a lié moko à propriété. Pasteur Vessa la service même dans l'église il y a des serviteurs dédiés sorciers. À la service ba signe automoni et la sake musala nzambe o azando ki même arti o pasteur wale sa sala ki ko bengana mundi mais ba signe moko ba sorcellerie na beti pembela ndeko wa bongo na mutema ya solote. Oza makasi na vie de prière c'est le moment ya koyamba Yesu ya okota na vie ya okota na muzindo na profondeur ya vie chrétien ya profondeur ya prière au mona ba signe wana nyonso tout au mona bima polele ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert
ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Voilà, topesi bino mbote mingi bandeko nyonso oyo bozwi opportunité ya kolanda biso na Ciel Ouvert TV tolobaka à tout moment que Ciel Ouvert TV ezali chaîne na yo pe chaîne na ngai. Tant totindeli yo émission partager yango avec amour. Penzambe akoyeba na ko pambola yo. Na micro ezali ya bino Pasteur Flamme d'Angola. Na pembeni na ngai tozali na moninga na ngai ya tango nyonso que je dis bonjour évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Ouais, bonjour, Pasteur Flamme d'Angola. Peine à bosser na sima ya caméra, et là, frère Béni, caméraman du ciel. Dès que tu as bien dans image, on a PC vraiment beau tending à bien dans cette image pour les cas 5-6 là pas cette télévision là. Bino peine à PC beau tena ba téléspectateurs nous surtout ya Ciel Ouvert TV au bazo consommer vraiment ba émission au tozo ko wana pour na ko baza édifier monsieur ba benga ki monsieur ba commenter qui vraiment nzambe ya patriarche Vincent Makela apa mola bino place bozali vraiment to linga bino mingi. Voilà, merci lelo tozo sala ba analyse. Bolanda biso vraiment avec beaucoup d'attention toujours ça là-bas analyse il y a ba sujet au patriarche Vincent Makela bande ko lobela comment reconnaître les signes de la sorcellerie le lengini ruko yeba bilembo ya kindoki katina bomo ya mutu lelo vraiment de to lango analyse na l'homme valable avant ngana entamer ba analyse selon gai na lingaki na nuyo o banda ko loba ba analyse na yo selon comment reconnaître les signes de la sorcellerie pour na yo eloko nini oyo ko tsa commentaire oyo simbaki selon analyse na yo. Bon, avant la bande, je salue en passant les révérends Vincent Makela, l'homme paranormal. Je salue en passant place Zali, bon guérison nae, nous te ninga ma muki azape na ba retraite, nzambe nae a sunga pambolaye. Vraiment na makambo ebele oyo bosale émission na Pasteur Vincent Lobaki etikenga ebele pe ekamwisinga pe epesinga beaucoup de sagesse. Makambo ebele oyo tozaki ko ignorer oyo tozaki ko tsakate OK sorcellerie ya makase batami na sima na yango. L'homme de Dieu kotala ye makambo bemisaki même bato ebele babenga ngai balobi vraiment patriarche Vincent Makela asungi vraiment mokili mobimba. Tovandaka na bato msusu omona bazana bilembo ya mabe ya sorcellerie ya makasi pe basini msusu tomona yango et se répétera mingi na bandako na biso na babota na biso na bandeko to ba camarade yo tozalaka na bango suivant tomona basini oyo ezalaka mingi ko répéter o kiza basini ya sorcellerie mutu so omona même tovani na ndako omona ozana na ndeko na ndako omona ndeko aza mutema mabe omona ndeko wana alinga ko aider baninga te ndeko wana asalisaka bato te OK sorcellerie eza na kati. Pasteur veut ça expliquer biso pongai na de nature na bera mutu aza ndoki wa pumbo na butu so to lali apumbo ne ba pumbo ne basala bandoki ba yebi ne basala ba cérémonie ba ponga na ndoki te mais toujours ki ba mayele oyo koyeba ke ndoki azana ndoki zaka mutu apumbo na butu te ndoki azape mutu oyo azosala ba art moko ya mabe azape ndoki mutu azolinga ko sacrifier ndeko na ya bomi mutu neto akeke ndeko amemi makambo ya ndeko na ndenga mabe po ndeko ne peut-être balungi na musala azonga chômeur nzuka ndezala pe sorcellerie nga na yebete ngana bika ke kimute mabe OK mutu azana mutema mabe yina za sorcier pasteur veut ça la sibiso rôle ya ba sorcier apesa biso 3 formes to 3 façon oye ba sorcellerie eza ba biloko oyo etikenga pesinga pe sagesse makasi pona ko vanda na mukili. Voilà, l'homme valable nzamba pambola yo selon analyse na yo nzamba pambola yo tu as bien dit na pesika mbote na mon fan Bénédicte Tipatoka je salue maman Landrine Makela Lisa Kitata Koazolanda ngai à ce moment que Dieu te bénisse là où vous êtes. Je salue aussi les frères Béni Makela, les caméramans de l'espace. Topesi bambo tebele du ciel, ngabi de l'espace. Yobi du ciel mais ngana na surnommé de l'espace.
Donc nzamba pambola ye abondama grâce na yende bozomo na biso na bandako na bino 5 sur 5 selon analyse na ngai parce que botia vraiment matoi na bino bolanda biso avec beaucoup d'attention avec beaucoup de respect au biso to pesa kabino parce que boza ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV selon analyse oyebi la sorcellerie patriarche o atei biso pendant tout au long. Il y a tant oyo parce que et c'est peut-être parce que la sorcellerie est vaste. Oyo atei vraiment apesi biso ba mayele belé. Ya koyeba muto boza pembe na ye. Ba agissement na ye. Ba forme de parler na ye, forme ya kozala na ye na batu. Okoyeba ke muto oyo yo azala bilembo ya mabe. Ndenge na sala analyse selon ngai. Bamakamu nyonso oloba awa eza oyo patriarche Vincent Makela alobaki yango biso siko toye awa mpona tomeka kosala analyse na collègue na ngai oyo aza ndeko na ngai mosali ya nzambe selon ngai na ngai naloba boye sorcellerie eza eloko moko oyo babenga yango trop terre à terre eza eloko moko eza trop primaire trop terre à terre mais ne faut plus blaguer avec la sorcellerie. Landanga malamu selon analyse nanga. Patriarche Vincent Makela a bien soulevé na makamonga na zoloba. Alobaki sorcellerie eza nango eloko moko soko za na Yesu sorcellerie za mukie et pas na yo. Mais na bato yo boza na Yesu te il faut faire attention avec la sorcellerie parce que la sorcellerie ozokaka mot la sorcellerie ça sonne simplement bongo mais eza na ba makambo ebele o esalaka na kati eza ko enuire ba vie ya bato. La sorcellerie ezali wana pona ko longola bato ba mvula oyo yo esengelaki babika na se na moi awa à travers la sorcellerie esali ke réduit ba mvula oyo nzambe alakaki oyo obika na se na moi awa. C'est pour cela mon frère ma sœur oyo yo zana Yesu te oyo sambelaka te. Ne faut plus blaguer avec la sorcellerie parce que la sorcellerie ezali wana pona ko songisa ba via batu sima. Sorcellerie ezali wana pona ko lia batu parce que ndoki alia kamisoni ya batu ndoki amelaka makila batu. Donc c'est pour cela il faut ça la très attention nazolo bana batu oyo yo bazana Yesu te parce que muto azana Yesu pona Yesu sorcellerie c'est l'autre parce que sorcellerie c'est un nom mais devant le nom de Jésus la sorcellerie est amukie parce que muto asambelaka oyeba que sorcellerie existaka mais et pas na yo et c'est l'autre mais nazo beta bena c'était na batu bo sambelaka te batu bozana kata ndako ozomo na confusion totale. Et ça la mananda kuna yo bambongo ezobunga osala constant biloko ezobunga na kati ndako ozobungisa bilamba ozobungisa biloko bien aimé dans le Seigneur oyo zolanda biso yeba ke kindoki ekoti déjà kati ndako na yo. C'est pour cela benga biso na plus 243 98 18 22 616. Je reprends plus 243 98 18 22 616 pour notre sungayo na problème ya sorcellerie ezako enuire ndako na yo l'homme valable. Vraiment merci beaucoup. Tozongi toujours quand par rapport à l'enseignement munene oyo les révérends Vincent Makela pesa qui par rapport à la sorcellerie. Vraiment na tiré biloko moko ebele na kati ya marambo wana et puis marambo yo nazolo bango bato ebele babenga ki ngai oyo bazui vraiment solution na kati na makambo yango orobota mwana omona mwana wana aza mobulu exagéré orobota mwana na likoloba trop mwana na kota mungu mwana oyo alekisa mayele OK sorcellerie za na simana yango. Après si biso bilembo ebele même na église les choses graves patriarche fait ça lobby ça pe na ba serviteur de Dieu musu baza ba sorcier expliquer biso ba signe wa l'homme de Dieu expliquer biso vraiment ekamusinga makasi akomona même pasteur azote ya mobate yo neto le bara mobate le ba pate OK yene mutu omona na église wana bokufela kaka. Chaque année, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes vont faire une église. OK. Et mes salaires sorcellerie, ils ont sacrifié. Mais à travers, il y a émission, il y a signe, il y a sorcellerie, pasteur veut ça à la Kissi, et fumou biso mémoire.
efungoli biso mémoire même kovanda na ndako omona mutu ne alobaki yango mutu mosusu omona Patrick Chevesa alakisa biso aspeke biso mamuso omona mutu aya motema mabe akabaka te ye biloko na ye ya kolia soki ozwi yango akoboma yo eya deya sorcellerie moyibi orke moyibi mpe aza ndoki nga nayebaka te ke moyibi aza mpe ndoki a parmi ya bato oyo aofaire partie na sorcellerie a partir ya babilembo oyo Patrick Chevesa Makela alobaki vraiment nayebi te l'homme de Dieu Patrick Chevesa Makela ye moto osalaki na ye vraiment émission bozalaki na ye nakoyeba nayebi te biloko na nyonso to wana baconnaissance wana euta ye wapi. Voilà, l'homme valable nzambe apambola yo na intervention na yo zosala selo analyse na yo nzambe vraiment apambola yo. Patriarche Vincent Makela, c'est un homme dédié puissant. C'est un homme dédié puissant parce que c'est au bandu ça va critère il y a Patriarche Vincent Makela. Donc c'est grave, c'est un homme dédié puissant, c'est un homme dédié charismatique ada motoyo nzamba benga pe ataye. Mise à part. Donc c'est un homme mis à part. Donc Patriarche Vincent Makela azana ba grâce et belé oyo nzambe a déposa kati na ye ndenge nzambe atambolaki na ba grâce atambolaki na bénédiction azotambola ngona ba ekolo aye komona kaka kete il faut na déposer ba bénédiction o ba richesse o na mboka Congo. Donc eza o nzamba sala na travers mosali na ye le patriarche Vincent Makela. C'est un homme dédié puissant, un homme dédié charismatique oyoyo tango azolobe loko azaka na maîtrise na yango. Patriarche Vincent Makela c'est un homme dédié discipliné. C'est un homme discipliné. Assez discipliné à ce poste-là. Tant qu'on a parlé sur comment reconnaître les signes de la sorcellerie, Aza vraiment libre parce que ayebi yango malamu. Aza ko expliquer biso ezo sungape ba mabota ebele. L'homme valable et l'homme komoko outiko soulever awa est très important parce que tout le monde na kata ba église. Oui ba sala nzamba bandoki bazali. Na kolingana ntokota na image. Tout en image ya musali ya nzambe na kati ya église to mona événement oyo te ko salama voilà to leka omeki sana amka na makofi yako ya takataka toka hapa enda nyuma huko kwenda nyuma kwenda huko stupid. Ok, merci l'homme valable. Tout ce que tu as là, je me remonte c'est qui vraiment. Mukilo yo to mona makambo. Siko bandeko ba téléspectateurs ya Ciel Vert TV. Bon moni que église mutu musaza musala nzamba za pendoki. Mais oui, c'est la sorcellerie, tout fait. Comment yo un serviteur de Dieu, ministre de Dieu, pasteur, aux ana cher au théa, au kititi na se. Obeta munzimi alabe para obete ba mata na miso abatu. Musala protocole ezanini. Pona kola musabatu. En plus, abe rappel interprète na akita na se ayati wana. Avandi ko gifler papa mukolo tara ne bat botala image ya mutu wana. Avandi ko gifler papa wana ba mata. Vraiment, pasteur Flamme, vraiment, la pesi nzambe ya Patrick Chevesa Makela, vraiment merci. Pour à la sabiso ba signe, ceux qui va signer, soit à la sabiso te, t'auras tout reconnaître pasteur au terre là, misala mabe. C'est un pasteur sorcier. Oh, yo comment pasteur au kitatina so obeta munzimi. Oh, yo za pasteur za censé ya ko te ya lo banzambe, ba protocole ro na bango za ke ba contrôler ka, ceux qui mutalali, yo comme yo kitatina se, obeti zo finga pe. Vraiment, pasteur Flamme, vraiment, je regrette. Voilà, tu regrettes. Nengana lo baboye. Naza ko s'adresser na ba cameraman nyonso. O la caméra woman. O la caméraman. Toza ko s'adresser na bino. Au moins net ba bêtise o ezo salama na ba église. Parce que tozo parler sur ba signe. Ya kindoki ba bêtise o ezo salama na ba église. Na yo caméraman. Et là quand on a image Ozongo tindi pe l'intérêt. Toi, tu vas aller en enfer, toi.
Et puis bateau bossa babilo nga lobi na caméraman na bisoté les frères Béni Makela to lobi na yoté Caméraman du ciel. Caméraman de l'espace nga ba de l'espace l'homme voilà habite du ciel to zo ba na yete parce que yé aza moto zo tambo na molongo akosala ba bêtise on a parce que pas na biso bêtise on ko sala maté o ezo sala ma on eza bêtise pasteur o talisi ke ozana misala mabe parce que na église yo kominane o nzambe te o kiti peut simplement mutu ce qui a lali biso nyoto sala ngo nous sommes des prédicateurs ce que nazo te yatango nazo tambola na muni mutalali na ko toucher kaka boye pour que ala muka mais yo betie mbata peut-être à cause d'après mukono na âge Moko te na mukongo afingie malobati abengani na église. donc trois mbata ngala selon ndenga na landi on amoni mba de awawa na mususu na mukongo En plus abengani na église abengani papa wana na église abimisi el bana kende. Yebsanga yone za soxélérie si la soxélérie. Quelle impolitesse on a mal appris on a mal élevé vraiment mal on a respecté parce qu'un pasteur il faut respecter ma fidèle parce que dans le bien en français le respect bien ordonné commence par soi-même. Oui. Fait banana yomo nous sommes tous exemplaires pasteur pour nangaye tanga bible zongela ko kendo koteka ba pondu ceux qui wapi na Congo central ceux qui na est ceux qui na maloko kendo teka ba pondu parce que musala weza ya yote parce que toloba ki tokotika mutu nyonso oyo okozana na tambola na dérapage biso toko exposer to lobela yo parce que to lingi ete musala ya nzambe etambola lolenge elongo bami mabenyo ça c'est la sorcellerie tout fait en l'air ni donc la sorcellerie et mon ani pendant l'air ni boyi donc parce que au lacti pendant qu'on a mis salama be ya kaka bouger ye musala protocole les anini pona ko tambola ko tala batunyo se bazo lala azana pona ko réveiller bango mais yo moko pasteur au comme nzambe na église au comme mo bateli pate au comme na protocole nio donc pasteur o mon ani ke na église misala nyo se yemta sala rango oza faux pasteur Vraiment merci beaucoup pasteur Flamme. Nde to kene ba analyse naza sunelo ko moko boye frère Benya la kisenga senga sini wana musali nzambe na Brazzaville bakangie na ine na cimetière abia kota mabondeli yisanga pasteur Flamme ake ko sekisa bakufi te abia akoti mabondi nzamba kasi pas sekisa bango yisanga wana za sina sorcellerie te wana on a sorcellerie bien établie bande ko bazongo na muke malembe nano bokutinga na cimetière na ye kobondela lokwa pe na sengi na 0h na yaki kobondela tobondaka 0h 12h 11h 6h ni wapi place nini place esika nyonso to ko cimetière nini o cimetière nini o ile cimetière nini eza penka qu'est-ce que lo malamu leo na nini yo za passer l'église nini église no zobu ya baeba eza pasteur à tabernacle na lobaki yango un pasteur na cimetière abi nzamba a révélé à kota mabonde na cimetière heure nini 0h 1h il a mis clair que pasteur wana azandoki parce que yono nzamba ko révéler kota mabonde na 1h na cimetière en plus ils ont lié moko approprié c'est ça le problème en tout cas vraiment je remercie beaucoup na pambo nzambe na tina l'homme de Dieu le révérend Vincent babilo nous surtout à loba yango na ba émission biki même place au sambela tout temps on met l'église même temps la réception de émission même bible lobi yango il faut ko adorer nzambe na esika où ça bien approprié lié moko approprié c'est ça ce que dit la Bible. Vraiment basini nous surtout la zéro pasteur Vincent la service même dans l'église il y a des serviteurs dédiés sorciers à la service basini automoni et la saké musala nzambe o azando qui même arti o pasteur wale sasala ki ko bengana mundi mais basini moko ba sorcellerie oui bien sûr ils ont signé ba sorcellerie vraiment merci beaucoup à l'homme de Dieu pour enseignement na yo to bi que silité ils ont marqué biso ça on va analyse parce que ba te belé ba benga biso avec l'homme de Dieu. Patrice Vincent Makela a continué toujours
banini ya basigne wana ya sorcellerie ya reconnaître ba sorcellerie yo mo to tila biso ba to bino ba image boyeba ata to lobi boye mona na église wana ba to na ba kindare belé. Ce sont les sorciers, et même ce sont les sorciers. Au moins que pasteur wana aza muto aza misala ba signe ya sorcellerie. Au moins que na famille papa na biso aza signe ya sorcellerie bozo olinge kaka. Po ba signe o eza même na famille. Au moins na maman aza alinga akabola ika aza mukabola kabola ka famille. Na binde comment be je sala pas ça ponda kadi ponda za na Sénégal abetelanga ba signe abi koko na bango akabola ma famille katikati alinga koto balinga te na famille na chaque jour bazaka na ba problème liwe la ndaka bango fort na pesi ya mbote na isa kieki za ba signe na sorcellerie koko na bango za na misala ya mabe bande ko mingi ba mission Patrice Vincent Makela sala ki balanda ki yango bazwi mayele bosala o mamundiamba lobi ndenge Patrice ni pasteur femme ne bande albaki ke mutu aza dans les seigneurs dans aza kati na Yesu sorcellerie et au sala eloko morote na beti pembela ndeko abungu no mutema ya solo te oza makasi na vie de prière te c'est le moment ya koyamba Yesu ya okota na vie ya okota na muzindo na profondeur ya vie chrétien ya profondeur ya prière au moins ba signe wana nyoso tout au moins bima polele vraiment eza pas si mingi passer flamme vraiment na moni to komba na suka parce que ba ça de signe et le malamu vraiment ou me la raté na sûr que to continuer mission ba signe avec Patrice Vincent Makela bande ko la toujours branché kasi na CLV TV passer flamme. Voilà, merci to komi na suka ya émission nzamba pambola bino Sarfa Lafayette France Dipi nzamba pambola bino donc to komi na suka ya émission na biso to yebi ke to kokutana à la prochaine l'homme voilà ben éviter so dans eloko ko bakisa vraiment na betika mbele ba na nzambe ba pelisa moto na vie de prière basa le rôle apôtre Paul tanga moneki mamozo simbate matisa ki moto augmentation ya moto serpent bimaki na moto wana na betika beti marto bandeko yo baza makasi na vie de prière te ba motiver vie ba matisa vie de prière ba mona sorcellerie ba signe oyo ba mona ngote ekobima vraiment la pesi vraiment ba nzambe nyo surtout oyo ba landaki émission oyo bandeki na suka nzambe ya Patrice Vincent Makela apambola bango famille Makela église Veille de Bereka la pesi béni Makela mote tabendi biso ba image oyo pe divine Sambo Christella na pesi mbote vraiment ma fille na pesi sumbote pa ya précieuse na pesi ka bana nga sans oublier na Patrice Vincent Makela DG à CLV TV vraiment la pesi vraiment merci. Voilà apôtre Idi Amin Charles Dédié c'est mon père que j'ai sali à passant j'ai sali le père Condé de Paris et maman Bijou Condé de Paris j'ai sali mon habillé en direct de Paris Mayato Mayamoto Mobali ya mama Tita j'ai sali Héritier Kasongo Depsimbi na Bruxelles j'ai sali aussi José Tita de Bruxelles j'ai sali aussi Maya Tomo j'ai oublié Azimouta le papa Dubaï toujours na Bruxelles et j'ai sali tout le monde bana nyonso ya Vallée de Bereka bana nyonso ya les Rochers sali maître Daniel Tumba maître Grace Labila Délice Makela aussi oh Délice Makela j'ai sali à passant maître Daniel Tumba mon avocate Cambès j'ai sali maître Grace Labila que j'ai sali à passant Lafayette Sarfa Francine Dipinda ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balingambi na ye ciel ouvert